Sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka ya pamba ilalela ezangi tina okanisinde okozwa mingi. Bonjour. Bonjour, j'ai parti. Alors, ils ont appelé. Dis-moi, cousin, qu'est-ce qu'ils ont dit la dernière fois quand ils ont... Je t'avais déjà dit, cousin. L'agence m'a rassuré que toutes les dispositions étaient prises pour changer Bolingo. Tu comprends? Et aujourd'hui là, j'attends qu'on me confirme si Bolingo a effectivement quitté Bukavu. C'est pour ça que je suis à côté du téléphone. Mais cousin, tout ceci, c'est un peu de ta faute. Ah, tu as trouvé? Oui, moi je trouve. Si tu avais tenu compte de l'aide qu'ils avaient fait avant le départ de Bolingo et Molaï, tout ceci ne serait pas arrivé. Moi je trouve. Cesse de te connaître, cousin. Ton rêve là, alors, ton rêve vraiment n'a rien à voir avec tout ce qui s'était passé et tout ce qui continue à se passer à l'esprit. Tu sais, cousin, l'agression dans notre pays est victime. Mais c'est une triste réalité dont les conséquences pèseront encore longtemps sur l'avenir de notre pays. Ça, tu ne t'en rends pas compte. Il est donc effectivement les dessins des agresseurs et leurs commanditaires. Voilà. Maintenir notre pays dans un système de semi-esclavage. Ah, l'occasion était bonne. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser se poursuivre l'élan de reconstruction nationale amorcé par les nouvelles autorités du pays autour du président Kabila. C'est ça? Et pour cause, mon cher. Et pour cause. Nous laisser faire, c'était la fin de toutes les idées reçues sur la coopération internationale qui exclut tout développement en dehors des institutions de Bretton Woods. Vous comprenez ça? Je comprends. C'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la coopération nord-sud, etc., etc. C'est pour moi, ces gens, quand ils vous donnent de la main droite, je récupère à la main gauche. Bon, et au bureau, je vais te donner les preuves que la question perpétrée contre notre pays n'est pas un fait du hasard. Mais oui, bien sûr, c'est un acte conscient de sabotage, mis au point dans des labos spécialisés de certaines puissances. Et des grandes puissances, c'est pas des petites puissances. Mais bien sûr. Viens, on dirait que je vais te montrer. Ok. Tu veux les preuves là? Et les enfants, s'il y a un coup de fil, vous faites signe, ok? Oui. Kukwe puturu na mbea yope talaga tuvanda kabwe ufwe zomona na briko la kamdambo ngamo papa ini boye donc dara damaji zate tout le monde souci na téléphone sans suite bazoya na bango te bako yate Goma Bukavu baza yo excusez-moi de partir na ngani bela yo nde dila so ba bengi oy kwenga ko yebi so bango ke ngabe na quelque part ngabe na kozila te ya masat boni boni ko nazira ngamoni papa bitu zanga
Tu maman la bengi, on a quand besoin sur le moment dans moi. Si comment on a tenu à babenga si ko na za wa babenga. Bon ça on a besoin sur le nom, c'est tout le monde comme on disait comme etengo. Hein? Et maman quand on parle maman la bisote, to changer musu. Mais que le tire, pas na zo le mita. Ba zo benga ba na ko. Ele musu ndi no, o di na zo le kila ngaba na mo ko le kanga ya sa. Hein? So yo ki dire ki ba tiro ni c'est le fait. Ni maman mo to le ti le lo. Ata suite mo ko. Bino makamba lwa do boyoka kango to boyoka kate. Ba to ba le bo c'est le fait. Pays nyango zo c'est le fait. Ba tu yo c'est le fait. Ba grande puissance wana ba ngonde ba to ba zo le bo c'est le fait. Ba ngonde ba zo ba le ko na munde bo ba ke koto yo ba che ba zo tini ka ba koni ba otini ka moto bitumba to bima koto yo ba koto c'est le fait. Bino pe bondi mo ba le bi c'est le fait to tika mindo ki to la pongi c'est le fait. Mwana Congo la misu c'était les gens ba makamalukuta nabo bazotina nabo ba agresser tout est makamalukuta le photo na misu qui m'a fait une nouvelle à maman et ya mulai et banité sous batie wapi encore y panga na zarani malili kuma mulai zakaka mulai ya pamba tama mbozolo yo soko ba lobo mukusa ya pamba ya ka mulai ya pamba be munina pamba nan ba lo mama mulai wana ba sa ndeni donc ezali bato bana fie ba peto yo ngamu na biso lubango bata neni baza makati siko so bolali ba bilimili bina ba 2h30 bantura pays na ba minduki na bango bino ko to yo fast pero muno tu na bola mubi wa ko ba donc so batalika ko de 11 ans o ti 30 ba kangi de beaucoup na armée formation to mo tu la dia mu o boy ba bomiyo formation combien de jours 2 jours. Bon formation ma c'est la formation à 2 jours. Formation tout le monde avait la maquille na pinga ba dire soit ça ba ba ma mieux technique mieux sombre ya. Ba ouais ni to ko yebika ko beta mundu que toi o comme soda. O comme soda c'est. Moi ça ndé moi. Donc mais ande moi te me bango ko za dar. Si ko so ba di bang ba mo la ini ba di bango ndenge wana. O di formation 2 jours et s'il bogon ba soda directement bango ko ba na si ba ko ba makati. Ba tindi ba mo la ini boso. Sikoso ba mola iba ye o tozi ki tate tozi nini mbujimai tozi donc eza bitumba intercongolais biso na ba congolais to bunda mola ina ndenge na ebele na mola ya na ngo soki apakata ki mbele bazo ki yete ba pa ya ko diampe penza toi lokola giraffe balinga bazo yete mais kongi ndele ka vous arrêtez donc comment soda ya masaki comportement mbuka ndele toujours dans la radio, tout le monde à la télévision, les gars na Kosovo, c'est mort. Mais bon, bah, c'est qui va armée étrangère, va continuer à Mboka na Biso, Ouganda, na Rwanda. Bah, menacer na Congo, bomba na Congo, yibé di loko. Bah, ça réagir, tu sais. Bah, quand ça finit, bah, ça na Kosovo, c'est mort. Ou bien, il y a na Irak, il y a des salades. Bah, quand ça va, il y a des choses qui ne perdent, bah, vous koufa. Top. Comment Kosovo, yo gang depuis quand? Ça a mis à la télévision. Na Timor. Il y a un coup, mais bien. Bon, bah, ils sont morts. Et ça, moi, quand je la quartier. Et alors, le quartier, moi, je dis, lingwana, barumbu, le quartier, je dis, moi, mikeni. Qu'est-ce que ça pays? Oh, moi, je dis, que Kosovo, c'est mort, on est dans la télévision, mais mboka ndenge na balaka na télévision mboka te baza pe mingi to ko se bango na mulongwa donc de 7h à 10h30 chiffre exact to yebi déjà baza autant et ça ko mboka pinda te et puis ezali ba mindele ya yango ka ba mindele basalisanga bango na bango ba mindele balinga biso bato mwindu te po ba Timor wana ba Kosovo wana donc eza kutu to ba étant membre te ya ONU baza étant membre ya ONU te o menga na télévision ndé bakenda okotela na Simon kuna bakotela bango na bitumba na bango kati za nko kaka pona ba mindele tango ba attaquer bango bitumbe ko se pa na bango ba signer kutu protocole d'accord te o c'est le ba signer te mbala moko ONU intervenir tinama pa kuna na kati tinda minduki pesa mbongo aide pona baza ba mindele bango na bango ba mindele ba nga bomana te mais biso ana makobola biso pays étant membre ya ONU toyebisi bango wana makobola batumbi batu babomi batu bakipete na kasika ndenge moko batumbi batu tala ba violence ndenge bata donc bakipete biso tama po nini to batu mwindu siko ba wala nini o to kena no c'est le fait koto c'est le fait entre temps bango koto nde bazota timvundu tala uka uza mwana mkera na uka mkomsu kokobara wala nini soko muni mwana soso avimbisi nzungu atondi zo se pla mwana soso munene
Mama na yaza na se. Akati mutu wala Rwanda, Burundi. Soki nana ino soto kangi bango na liboke ta. To vile bango na minute. Mais siko to sa te kwa nipo, biso to landa voie normale logique. Mori ba grande puissance ba na sima, ba pia bango minduki, ba pia bango mama makuta, ba tindika bango, ba du ba na bango ba tena kati, ba zo renforcer ba armée na bango. Yango na to mona go ba Rwanda ba Burundi ba danser ba Uganda ba danser. Orgerien. Elo pe okamako, pona ni bamboka ezebeli kaka mboka na biso kaka Congo na biso. Mais bamboka pe ezebeli za ba richesse ba kozwa. Ah wala ya kokalanga. Oh. Non, parce que il pamba. Idée on a répondre yo. Pamba, na taxé yo siko. Voilà. C'est surtout sur la pointe au Kauka, na mela ko kipete. So oncle aye ape mu promenade. Monia, donc moni pona nini kaka Congo na biso. C'est-à-dire que Congo na biso za pays riche. Monia, pays na biso za pays moko donc so dira madeso, bois na matolo ma. Après 3 jours de soins bimi. Mon zuilo so bois na simanda ko mona ebimi. Tala ka richesse to anda ngo ba cobalt, tala ba zinc to zana ngo tala ka fe tala diamant. Mai fleuve to sambu sa ko sambu sa tala ninga to lega. Et pourtant ba pays musu ba ko na mai te. Ba zo ka tala ko na Brazzaville ba ke to ka mai ya ko sukula ba ina ngo to. Ina pena solo yo ka bungu. Ba zana ngo te, me biso nzambe ate mbisi tala mbongo, tala nzombo fier. Atiki fleuve à côté de ma quartier na poto nani akoliangai bazo kipese sina bichaku chako tela nzombo atiki mukile kumu na bilanga batu na tongo ke lokoti nzombo pona nini ndamba lingi biso moni me ba mindele bana difficulté trop siko yango na siko tango batali pays na richesse mingi bayokani bango na bango ba mindele siko baya ba diviser Congo na mtozo morceau na ye on dirait neti bayebi kisangani ba ore makuna muza mtoto kisangani ope azwa mujimai omoni ko bakoba osala biso tiko na likopana ntango azosala sikoyo odisiko président musée azalaki siko ayebi siko affaire yango ntango siko musée ayebi nde bato basali bongo nga siko na ye nabongisa bana Congo bazala liboke amour ezala batravaille la main dans la main bamindele bacomprendre mais tipo ake kuna ayebi makambo to kosala mbala moko siko bakale bandi escalier couper si basala que non ba vidéo comment est-ce que difficile là yango moi ba le temps qu'on travailler exact or pas n'est-ce que zanini biso tout ba congolais to bénéficier sikoyo na richesse wa Congo moni donc ils ont mon boulot parce que problème sur la ligne biso ko poto réussir sikoyo makambo za mboka na ndeba ko attaquer biso il faut tout ça là tout na liboke na tout na amour to na amour na no yezo tenga ki balobi batinyo to ba vila donc ndeto za boifo bala mboka Kongo to sangana to ka débat national to tonga mboka ezaka mutu momba tonga te nyoto donc pona la paix yo ka la paix c'est le monga ok na magasin na ko somba la paix ba pio 3 kilos ozongi ko to kabilanga la paix ba katio oh mondele wa yebike uzana richesse ya na rien mundela zo vivre pour na bino apio la paix voici la peine et kokota na Congo na puis la paix et umela te parce que mundela atana besoin d'amage et pe azoaka so bino bo couper bo di la paix bo couper relation na yako damete donc à côté la biso kimia te mais siko biso photo bunda sikoyo la main dans la main amour yezo senga kinde na bagi na yo donc sikoyo tenga to la armée moko ya makati sikoyo fabriquer na banani ba congolais bango na bango omoni lobiso mo ba civil kotoyo amour oya za kuna yaka yo kotoyo yaka wakenda Zimbabwe okenda wapi yaka biso to sangani to sai to fungoli miso vigilance nyani ozola lisana ndako oh moto sengo excusez petit besoin surveiller le mouvement ndenge na boka grenade wapi donc surveillance biso travailler la main dans la main amour omona ke même to sali inter causerie moko inter congolais omona ke makamde aussi ma il faut de la prudence hein toi la prudence oh la paix ye oh là oh donc faut de la prudence donc la vigilance dans la Congo na biso tu verras que tout marche bien la suso to disco bibundeli sikoyo oniki moko tout rebelle katala quoi mais dans la salle donc bénéficier on va na calme oh faut que tu n'as pas idée comment y a mon coco ofuta musunga alina mama bongo
Papa, téléphone. Hein? Oui, c'est ici. Téléphone. C'est moi, ma tâche. Papa, tu dois Oui, l'aider. attendez. Allô, oui. C'est la maison de M. Pelli, oui. Parlez un peu plus fort. Papa, Oui, nous sommes tous là, oui. Donc- Oui, c'est quoi dit lui-même au bout du fil? Oui. Oui, je vous écoute. Oui. Mais... Comment? Mais je vous ai envoyé l'argent que vous m'avez demandé, non? Maman? J'ai envoyé de l'argent que vous m'avez demandé. Encore? Oh là là. Bon, d'accord, je ferai le nécessaire, hein, je ferai le nécessaire. Allô? Est-ce que je peux savoir quand est-ce que Bolingo pourrait être à Kinshasa ou quand est-ce qu'il sera à Bukavu? Allô? Maman est... Hein? Allô? Allô? Papa, maman est... Hein, papa? C'est coupé. Ah. Maman? Bon, cousin, qu'est-ce que j'ai encore dit? Bolingo quitte Bukavu ce soir. Ah bon, il y a encore ma papa? Ma fille, ce n'est pas encore ça. Mais si L'itinéraire est compliqué. Il n'y a pas encore de liaison N'allez pas de dire. Bukavu Kinshasa. Il faut battre au Ghana. Ghana, Bouton. Oh, ça va, ça va. Et comment Mais bon, si train? Bolingo peut quitter Bukavu déjà, c'est déjà beaucoup. Mais ce qui m'inquiète, c'est surtout mon neveu, le cas de mon neveu Molaï. Parce que moi j'ai là les documents de son inscription. Ah oui, c'est vrai, l'université Oui, américaine. de Boston, aux États-Unis. Ça a marché. Ma congrégation, on l'a fait inscrire. Alors, s'il n'arrive pas, ce sera compliqué. J'espère qu'il sera ici. Ça, ça va être un moment. D'accord. En fait, tu sais, Papa Doudou, Oui. c'est-à-dire comme Bazo ou Melamingi, Bazo Yate, on ne sait pas. Est-ce que moi, là, il y a les lotos, lobby, Sogindani, Baroye là, bon. Est-ce que Bazo Trang, on développe pas ça, la Ghana, pour pas les glabo. On ne sait pas, mais de toute façon, je peux les remplacer. Oh. En attendant, Bon niveau, éco. Non. Il y a que yo, so beta basket. Même pas ça. Et là, on n'y a pas ça. Il a qu'à promettre de sauter car on a. Ya banda moko, banda bomwana, babeta kuna ba muto modike. Mais est-ce que yo zalaka? Yo osala soki nini on osala kana? Dans moi si. Mécanique soki nini nango. Je peux les remplacer. De toutes les façons, son dossier est déjà constitué à Boston, aux États-Unis, à l'université. Et puis ça porte le nom de Molaï. Molaï, c'est pas de Massachusetts. C'est-à-dire, pas fort, vous ne savez pas, mais c'est un nom de la famille que je peux toujours dire Non, que vous savez le matin. Vous savez le matin. La famille d'elle est le matin. Hein? Et vous savez le matin. Et puis, c'est pas la même figure. Voilà. Et puis ya molaya ka mulaini. Voilà. Non. Et puis, Molaï est plus grand de taille. après, Massassi. Papa. Dossier est constitué à Boston, à l'université. Il faut te dire, dans 2 semaines. Ceux qui dans 2 semaines a y été, Nganake. non. Ok, été. Ceux qui dans 2 semaines a y été, il faut te revoir le dossier l'année prochaine. Non, pas du c'est-à-dire que tout le monde est monté comme Wana. Mais on peut lui dire qu'il est empêché, mais il y a encore un meilleur quelque part qui peut les. Non. Papa, beta le basket ah ouais bandeli. Bonne call, Baba Blo, papa. Il est parti. Papa, C'est la maman, moto. Ouais, on va faire le problème. Donc, cousin, tu t'es vraiment fait mal, hein? En tout cas, j'ai fait du cinéma. Bon, regarde l'article Yoé. Le dossier d'enfant. Ça va, ok. Au Boston. D'accord. Je te ferai signe s'il y a un coup de fil. Hein. Dans 48 heures. Il y a l'enga Suki, Bolingo, Tonini. Ça évolue. Ok? Ok. Enfin, Bon, pardon. Vous, oui? ça dit que vous pouvez s'arranger pour. Je vous accompagne tellement. En tout cas, pas pour Boston, hein? Aux États-Unis. Enfin, non, pas pour Boston, mais c'est entre nous. On peut s'arranger. Bien. C'est-à-dire que moi, enfin. Entrez.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez parlé des choses. Ah, ça va. Bon, lobby, dans ce qui est facile, c'est que pas l'agence nationale Bukavu. Maman Bolimbo. Déjà, va quitter Bukavu. Ah bon? Baza déjà en route pour Kinshasa. Mais, na façon, baza ko tenga $300. Donc, il faut peut-être $300. Encore $300 et puis les dollars. Mais papa dit itinéraire est ça compliqué. Le votre agence exagère quand même. J'ai donné beaucoup d'argent à Zoya Tekra, c'est comme bon monsieur. Donc, on s'appelle la tête. Mais moi, sinon, mon ami. Il faut s'appeler quand même agence nationale, c'est l'effort. Moi, sinon, mon ami. Mais je me suis dit, on a beaucoup de place, Ce n'est pas pour cela qu'on va nous corriger, on aura un bon cas parce que moi c'est un mon ami. Et ça pour nous corriger, et c'est pour nous voler mon aïe, et c'est que pour mon amour sinon c'est fait. Mais au ligne na au mon sous moi sinon. Combien est-ce qu'on a payé l'agence? Et puis vous me demandez ça en dollars. Papa Koidi, itinéraire est ça compliqué parce que aux hommes là, place va décider que va bimer là, va la liboso, va agresser, va compliquer, va mou. C'est qu'il fallait que va changer sous route. Et ça qu'on demande bon. Ce qu'on ligne na yo te bon, bon à liboso déjà, tu utilises 40% de dépense et que zéro. Et que zéro moi c'est la taille. Ce qu'on boit bon. Bonjour. Oui, bien que bon on s'en a ici na ah bonjour. Mutunda ça nécessaire hein, la vie. Et c'est bon on est aux hommes là on est aux autres comme mikangela ngo. Il a aussi Il fait ça, il faut le faire, il fait ça tous les dates. Pour ça miracle, il faut piano. Papa Nino. C'est le monsieur de l'agence qui me Dans quel angle? Maman Zoya. Aïe, Maman Nini. Si vous faites quelque chose, j'ai tout vendu, moi ça doit être tout ce qu'on a fait. C'est quoi, Nini, souffle, le bénin. Maman va y avoir photo de Sambo, souci encore $300. Ah, ti, papa, ti, ouais. Vous êtes mon nana, il y a moi, ça côté quand tu n'es bon, on va y aller. Ah, You m'ont dit, là, on a fait ça. Petit, obi que vie comme compliqué hein. Bah dépenser comme les lots, moi la lobby comme x2, lobby na x3. So bolingi te bon, bolingi mo na maman na bino te bon. Yo m'ont donné na place là. Toi il a congélateur, tout est ici, tout est. Télévision mouké, tout est ici, tout est. Donc on te donne un ventilateur, tout est ici. Si je me souviens aux arabes, bah, vous êtes là dans moi tout. ah, moi je veux pas te gagner non, yo za ba ko ni. Yo moi bangonde bazou na ja sur ma caméra. So ça la ko ko te gagner ça. Oh ya. Mais comment C'est pas pour les lobby. On veut coup de téléphone. Oui, on veut coup de Donc on assure peut. Oui, il faut y aller. On a mon gars, l'autre téléviseur, voilà. Ah, papa. Papa, tant tout là. Au monde de tout ça, beaucoup de bas, mieux d'autres la photo. Mais, tout ça peut être un carapon, il faut. Tout à la télévision. Tout à la télévision, tant que théâtre, on va tout ça, on va. Oui, comment il est réglé, c'est réglé. Papa, on va la bise donner comme ça, toi, on va. Il y a tant de gens qui battent des du matin, on a ça fait rien, tout ça, on a mais pour que mieux calmer le son, on a des gens qui ont battu. Ce qu'on t'a fait. Sigo na TV na mama na bino pele ki. Maman. Quand même vous en souci à maman na bino. TV sombara mo, c'est un peu sombara tête. Oui, c'est ça. C'est quand encore. Il a là papa, tout est là maman. Mais Sigo, vieux balé de la solo ba ya fait. C'est pas battre la TV. On n'a pas été. Tim go tout côté la nganda bon femme. Oui, vous la faire petit. Bon, papa, on les gars lobby hein. Même comme ça on verra. Bon, lobby papa Koidi. Bon c'est la madame. Tu es limbongo hein. Ah on va trouver du là, va te qui ça. Bah ton monde va à forme te. Lobby, est-ce que yo iba ina mutla kalfumu? Voilà pour kamera kuza. Yo monte note. Ina tika na gambele est-ce que ba gondi ba ya munene boy. Na gambela. Ba metsana minga mikenke ya munene mona ba ubanga. Papa, est-ce que ngaza yaki busona na ya mama. Est-ce que yo fondé? Et puis, à santé. Ah, santé. On dit maté, c'est pas la guerre, mais c'est la santé. Oui, oui. Bon, la guerre, il faut que ça sonne. Après, on va le c'est bon la guerre, pour moi, pour qu'on santé. Le banana.
te papa omoni nayebi kaka mpona sola na yo omoni yo moko makambo yanga na molai ndenge elekaki ndenge faisama l'année passée molai mpe avoyage azokomela nenga te eloko moko te yango wana niveau ya famille bamonaki kaka ke bazolanga mobali bazoyenga mobali aa na poto asaka na oni na Genève yango wana baya mpona yebisa o mpo omoni papa likambo ekomi kaka lokola mwa blocage moko année passée ndenge ezalaki prévu ke esalama esalami nango te ano lisusu ndenge ezalaki prévu molai banda kenda ata mokanda te eloko moko te ntina ndenge mikolo eleki ebelebele boye yango wana nalingai nasola nao lipati mitia na place nango place ya nini natuni yo moko ondimaki te ka baponeli yo be yo moko ondimi po yebisanga koyo so moko po ondimi parce que bakopone mobali na baparent na yo me oyo olingaki je sais pas so olingaki sincèrement papa omoni kitoko mwasi eza lokola fleur lelo naye kitoko boye lobi na ozasu boye te et surtout bagere yango ezowumia nango mokolo ekosili ezoyeba nango te mola akotanga esi na nonia eske olinganga susu papa ya baje na yo eza baje na yo bakotinga na makasi tala batika biloko mosusu eya kosala tokanda ya soki ndenge nini donc ovandisi biso awa ovandisi na papa mokolo boye mpona koyebisa ye makambo ya mibali na yo ozochange ya mbandaka ozochange ya gabon ozochange ya timor soki ndenge nini ozwi mobali na genève ozoya koyebisa papa mokolo eyebi mobali yango oyo bakornelio tika nani kutu wana te ole kutu ozala ndako nakanisi ke papa excuse nakati kutu ke ndenge avandisi biso awa eza ke papa tala ndenge molai awumeli nake bo azomonana te azwa te mais susi mpo kaka nazala na kati ya famille bo nazwa te masasi na place ya molai nango nakati ya kobisa kutu ide ya ndenge wana oza baide mabe na genève yozalaka na baide ya mabe te nalobi mpo na olekela kaka mpo kaka azala na même famille so ye moko ndenge amonela ezanga te oyo eza bien te nakosimi ya bien te aza libre kozwa mobali na ye soki baponeli mobali mosusu akokochange aza libre quand même tokangi nzela te ye moko mpe alingi mobali yango ala na genève oyo yebi ye nasola naye na telefone namona mpe bafoto na ye malichance bandeko omoni ye na foto yo yebi ye omoni bozokima te tokende poto bino tu bookende potosiko okende tala miso aye biso miso oyo etela deja awa na kisasa kende bue tibikaitai tokomona bozokende sika bozotika biso awa na nani te papa omoni mpe mpona nga vraimen kovanda na mboka na omona vraimen eloko nini nakovandela te lokwa occasion ya poto emonani malamu kutu nakenda nga naki ovanda mpo ata na bala na molai lelo oyo lukaka tovanda kaka na kati ya kina nga vraimen awa nazomona mona poto lokola kaka likolo epa nzambe azalaka si eza mboka kaka ndenge kaka epuis babilo mosala na poto osupporte yango te tala oyebi yo kasi poto bozolula bango bamindele mpo bakóma ndenge wana oyebi mbula boni basali mpo na poto ekóma ndenge wana seko biso mpe so todire awa tokobongisa un jour ekomi mpe moto azolonga nde mboka yango kolingango malamu mpo osala yango malamu yo ozolinga okenda poto namonaki foto na ye nani ayebisi yo mobali wana atambolaka bien aza bien nani ayebisi yo yo moi na foto na telefone azoloba tala yo na foto okenda aéroport ezokita na genève yango mutango mutuki simbi te tigayara tozila yo c'est moi monsieur le corbeau omona ndenge ngopakata na avion wana zoya na ndenge akonguluma na libumu c'est moi zelat kende omona bafoto nani omoteke foto balakisi mutu mosusu oyo azobala mutu mosusu nani ayebi soki mobali wana alobaka nanu bien nani ayebisa yo mobali omoni te tie tika yelaka simbi azozila yo okoleke mona ye mpe azokende esemo molai aokende boston kende genève basalisi biso na bitumba tozenge bango baye bapakati yo kende molai na états-unis yo yoza na genève basalaka mpe bongo te baninga batunaka nano nenesa papa likambo bono te okutunanga te voilà que tolibere o mama zo mobali na yo ndenge olinga y a pas de problème mobali na mwasi na mosusu mais comparé genève na boston
Boston, yo mon compagnie. Et ma sœur. Oui. C'est C'est pas ton maï, papa. Toi, na brita au futa maï, si pas toi na. Baba qui doit encore ta maï lelo. Nga na bina bango ka te pas. Na si ko pas façon de eh? Coco. Ela clique na libundi. Coco. Papa moto. Coco. Coco, mbali yo ka forme. O ka tala na parti politique, eh? Vengane. Papa, ngapi na ika kuna tuna no siko na muna kokena. Ça va, maman, ok, là. D'ailleurs, le téléphone. Hein? Mina kusufuna nikande de papa pati nikande de papa du sat kem gane papa azuke netone Boston vende ngalukutate Mugisenga kanisa kwa. mina uye bizwa yo tuni ngai ubani mama papa nazo bale so papa zana zo iba kuzo sala kibula mingi eza mabe tropera note na mutu ke nozo sala kibula tu ndenge ni bazoro ule oya papa nanga ba ide dali amasha tele tele no zo makaba mutade ni bale yo ni papa ni Papa, boni, ndao, sinon... Pia bwana kutepa na mimi kwa sababu sango ya Bolingo. Chance moyo kwa sababu. Papa lokolo bana. Ngam twalinga na tuna yo, ngam twayelo na ndaku na yo. Ngam tunabana kutuna yo. Yo tuninga liboso. Tuna ndao so za malamu, ndio ndela ndako ya tuna hii. Yoko zila kaka papa biso tu ya tutuna kayoke. Ndeni nao. Atunyo soki na ndako to malamu. Lobi to. Zali malamu te. Malamu te. Sili, lobi na likambo sili. C'est pour la nouvelle saison que Bolingo, bah la belle n'a pas que, bah bien, bah là, on fait un bail. Papa oyebi ke balaka mwati na yo balaki adana tata na mama na ye. Tango yo ji mwati utine na mboka na bino, soko likamizali ya koyebisa biso. Toza ba bote tokuza ate mikolo nyonso totelema to ya ke pa na yo kilo, toto na kayo. Za malamu te. Aza mwana na ngai, aza viva. Na boite, na ya koyebisa bino ke Bolingo aza nzela, est-ce na boite ya mwana bino? Mais papa, pourquoi il fallait savoir le téléphone ba to solo la kina ba na téléphone. To solo la téléphone ko. Bongo yo oyebenda bakoko te. So yo solo na mama na téléphone. Ogoya te oyebisa biso na ndako. Ka biso bakoko to ya ba agence, na mbote, ba biso so yo. Bongo likambo na bato agence oyo solo na bato na agence. Yo koloba teke tikana yo moto na agence on a kendo kwa ba famille ne pe ba ya ba ya koyoka ndenge nyonso ekoleka papa. Ko ba yebisa mukolo te ba benga ka ndenge yo ata. Ayo pe tikanga na boye. Boye et puis ba pressé et puis so umeli bakati. Na yo PVC zalaka te na biso poto kende kosimba eyoko balobelaka be PVC. Ndela bengela mama, ndela bengela. Ah! Papa, ya solo mwana na ngai kena na mboko ya bino na mwana na ngai na koko na ngai basimi nzela o baki otala famille na baki kotala mama na banda bana bakenda kuna ata sango te pe yo vandi noka na kati na ndako kimi okoli okomela mpona komanga mobimba boye papa Mama, eza likambo ye eyeka koya boye eza te na likiango kuna pe na mboka wana obengi pe la problème bandeko na bapara na ngai kombi bazala bakufi ngeli kambo na mboka wana ozala na problème kuna na mboka na yo etali ngai te mpo yali mboka na yo tokofanda na bandako na batelevizio bakoloba ntango nyonso kati na mboka wana batumbi bato na bakati na bandako bakosasa bato papa oya toye papa alobela nga solo soki oyo anga mwana basi atumba totiki bato kuna na ndako wana mama ezali epai nyonso ekwei epai na so kokweya ezalaki mpe na bakongo te bitumba ezalaki te ekoki kokweya na mboka mosusu ezalaka te kote na biso wana bitumba eza kokweya epai kaka malchance ekweli bitumba ekwei na kati eza teke bato wana bayoki bataki biso bauti na libanda baza bata mboka na biso te bauti na mapaya bayoki kobundisa biso na mboka na biso boki kobundisa bato ya banzundu bakoki kobundisa bato ya bakongo babundisa mpe bango na kasanga kuna ezalaka kote na biso yo koloba ana olobi bapaya nga na kufe bandeko kuna naza kobenga ngata ya mawa te kaka bino mama awa bezoswanga makambo mosi na yo papa yo olobi malamu bapaya
bafanso bokolobelaka biso awa kaka ya makasi 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 mpona nini botelema te bokende koloba français wana epai bango bazali kaka français wa baza koloba makambo soki omoni kimi eza kokota moke moke parce que banda biso bakende kodiscute bakende koseye baprotocole basine baccord wana wana omoni badimine mwa mitumidimine moke mais eza te ke naza kosepela mpo mwasi nanga afandi kuna ngai nakufi bandeko kuna te boyana mpe mawa te bien mfuko moi likambo olukelaka nga na mokili likambo olukelaka nga yango oyo bandeko bana na ingende bakoya ntango nyonso na kati na ndako na mboka na nga na botama kuna bana mibali ya malamu bazalaki babalela ngai mwana na ngai olingi te kaka mwana abala otuti kaka mwana abala otuti mama yo kani se ruchuru wana eza epawa se ruchuru eza na kati ya kongo yali ndambo ya mboka eza na kati ya kongo eza ya mboka mosusu te yo kani se ruchuru eza mopaya ya kongo ngai nalingaki mwana bala kote kuna po patron na ngai azali moto akuna yango ngai nandimaki libala wana bo ngai nasalaki mabe moto akuna mpe ya mboka mosusu te ya kati ya mboka na biso kaka kongo mboka ya kongo eza monene ezali ndambo ruchuru eza na kati ya kongo eza epa bapaya te eza mopaya nayebaka bayi koloba baluba bakongo bato ya bandu otudi wana natikali kookango te naoki yango ka abe mikolo na bagele na bino ruchuru mama ruchuru te ruchuru eza na kati ya bukavu na mboka na biso nde papa bituma wana po esila bokokosala ndenge nini po bitumba esila ifo biso moko bakongolais tolinga mboka na biso mpo tobengana mopaya wana kote na mboka na biso tolinga tosimba na loboko mpo tokobengana mopaya donc bato batraite bazala te mpona koteka mboka na ngambo ayokala bapaya bazwa mboka na biso ifo biso moko tolinga tosa makasi wana tobongisa bibundeli wana mpona tobongisa bapaya soki toza koteka mboka tokoganye bitu wana te bongo mwana na ngai avanda koya makambo na bino ngo soki osala mbula mitano soki mbula boni mwana ngai avanda kaka kuna aza koya mwana bino aza koya bino bolobi bakongore babunda bino bakolo mboka epai bakotumbaka bato kenda kuna okende obunda kuna mpo yokwelanga mwana na ngai azonga kisasa navandaka bato mosusu biso mpe tosubiri kuna bazobundisaka biso na mboka wana bapaya wana bino ozokomprendre yango te bato baza kuna baza bapaya bakobundisa nde biso mama ngai nakokende nazongi mboka matoi eza epai boye epi bino bozosala te matanga ngai na biso bino te mwasi na ngai o tososangisi bato tosa matanga nde wala posa mwana yakufa to boye bongo abalakisi kuna bakotataka bato basala bongo te mama basala bongo te na boyokisango moko te bobali kosala matanga donc olukela mwana bino liwa nakoluka liwa te na ande na posa ya présence na ye na kisasa na ye na nkoko na ngai bokelo ezala teke biso toyala lisusu kotunaka yo yebaka tozali baboto ya mwasi wana yakaka yo moko koyebisa biso makambo ezo ndenge ezoleka nakoya ngai naboyi koyepa na bino mpe bino nde botoyaki soki tolobi tozonga lisusu awa okolakisanga nzela otsudi wana nga na likpangola bango na makase bongo totana epai tokobunda likolo ya mwana na ruchuru nde ruchudi akoma moto yo mpe kenda kolukelaka nga likambo sikoyo mwana bungi kenda kolanda etuna na otsudi ya moto nayebisi ye Entrez. Alors, cousin. Oh, Comment ça va? Ça va? Ça va. Ok. Merci. Mais l'évolution. Bolingo, Molaï, tout ça, la situation. C'est un peu doucement là. J'ai envoyé encore de l'argent. Oh! Ouais. En tout cas, c'est un problème d'itinéraire ou quoi? tu sais, sur l'occasion, il est lambon. À cette occasion, encore yo peux usama boko pete zo pesa kapo bolingo no eza kuna faya télévision ke wat oh mais vous bolingo ya ça la télévision vous êtes pas à ce niveau quand même parce que c'est bon je t'avais dit là tu es dans bon tu vois j'ai vendu la télévision les enfants ont accepté ils n'ont pas de choix ils n'ont pas de choix. Ils voudraient bien la présence de leur mère. Mes cousins. Donc, le document on peut ça ingako.
Les preuves. Quoi? Ma preuve au Pessingaï. C'est une agression, on a vu, il y a beaucoup de choses. Mais ça débute. Où est là? Depuis 1960. Donc depuis que nous avons indépendance que. Ma campagne qui m'a mis des bongisa, moqué, tout ça. Faut pas y avoir agressé du soleil. Mais tu crois que quand toi tu parles de rêve, l'autre fois tu me parlais, oh tu as fait allusion, si tu as pensé à oui, au rêve que j'avais fait. Ah, il faut jamais rêver, les autres ne rêvent pas, ils travaillent pendant que nous sommes en train de rêver. C'est ça. Tant ils ont rêvé, c'est ça. Il faut mettre de musique, il faut ça. Mais il faudra absolument que Bissot dialogue seulement entre nous, peuple congolais. Mais pour Salema, dans tout ça, nous devons nous entendre. Nous devons aimer notre pays, pour chasser l'ennemi, puis élever le patriotisme, quoi. Mais ce qui nous manque, nous, Congolais, le patriotisme, l'esprit patriotique que nous avons. Oh là là, tout le temps. Tu te rends compte, mon cousin, hein? PDG, ministre, tout ça là. Malade Mouké, photo. Malade Mouké, quelque part. Mais votre pays. Au putain, nous savons pas la même. Bon, il y a fait ça en tout temps. Et puis quand il rentre, par exemple, toujours dans le cercueil. Mais cousin, maintenant, nous devons travailler et nous devons notre pays. C'est-à-dire que Toliga, la mission. Absolument. Je comprends. Traître va à la paix. Quand c'est le traître, il faut trahir. Mais toi, il y a que pour le pouvoir ne vient pas en étant en Europe ou je ne sais pas où. Le pouvoir se donne. Peuple, vous appelez ça. Voilà, et dans ton propre pays. Mais comment donc? Mais tu dépends d'eux à tout prix. Tu ne peux rien faire sans leur demander concours. Voilà. Tu vois? Et puis quand tu fais le compteur, ils te déposent. Tu comprends? Mais comment donc? Ah, c'est exact. Donc, on doit pouvoir dans le peuple et la légitimité à peuple, ces gens-là de l'extérieur ne peuvent pas te donner des ordres. Mais alors, dans ce cas-là, dialogue intercongolais, tout ça là, éventuellement. Le débat national. Il faudra que tout ça, opposition interne. Tout à fait. Opposition externe. Armée même. Et même l'opposition armée. Nous mettons tous autour d'une table et nous parlons de notre pays et nous regardons l'étranger de l'autre côté. Ces Congolais comprenaient ce que... Mais tu sais comment on nous oppose, hein? Tous les grandes puissances. Ils viennent, ils disent, écoutez Doudou, tu sais, ton cousin Koli Lama ne t'aime pas. D'ailleurs, il te combat. Hein? On va armer Ngaï. Voilà. Et le même gens viennent chez moi, qui dit, tu sais, mais Doudou là, c'est un phare. Il ne t'aime pas, si tu continues avec lui, il va un jour te descendre. Armé yo. Et puis maintenant, contre Ngaï. voilà, allez. Abishimi Balé. Et entre temps, ils continuent à profiter de nos richesses. Nous nous divisons pour que eux puissent... Et oui, profiter de nos richesses, c'est ce qu'ils font. Et nous tombons dans ces erreurs-là et nous faisons notre pays. Mais est-ce que ces politiciens peuvent comprendre tout ça? Il n'y a pas que les politiciens, le peuple lui-même aussi doit prendre conscience d'aimer son pays pour redéfendre Django. Pour raisonner ces politiciens. Absolument, c'est indispensable. Mais alors qu'on aille au débat national. Bonjour, mamie. Bonjour. Sengo. Cousin, vous ne l'avez pas dit que l'enfant est toujours vers la guerre, là, maman, vous avez mon nez. Moi, là, il y a la guerre. Il y a tout ça, la bonne. Yeah. Moi, mon pépété. Vous pouvez venir, Mon pépé, à moi, mon à Genève. C'est quoi à Genève? C'est quoi à Genève? Il a changé de camp. Non, Sengo. Ce n'est plus notre moulay. Ah, c'est à Zoua Moubali, la Genève, à Zoua Moubali, la parent, et puis elle-même est d'accord. Papa, et son mari, le point s'excuser. À Maramouana, à Boston-Yango, à Fandika, je l'ai mon qui est Boston. Ah, vous lui avez parlé de Boston? Non, le choix. C'est automatique, ça. Non, à mon avis, Boston, c'est mieux que Genève, peut-être. Si, papa, il a raisonné, la moni, bambou, le bébé, tout ça, dans mon laï, madame n'a pas d'accord, là, pour essayer de mettre déjà. Ah, c'est mieux? C'est mieux. Je te dis ça, c'est mieux. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment?
Non, c'est pas comme ça, on va changer de camp. Hein? D'une seconde à une autre, changer de camp parce que oui, ça c'est vrai, là, tu as raison. Je voudrais que mon fils là-bas, moi, soit Lingui, beaucoup, et non pas qu'il change de camp. Les loups d'or, bah, il va commencer à dire. Là, ça sera plus grave. Maman, il faut être constant dans l'amour. Hein? Il faut Lingui. Makambo ya ba cache et à la tête. Tant comme la libala, lobby, tant que Paul Nord. Pôle Nord, au change. Ah, mais oui. Ah oui. Pôle Nord, Pôle Nord, ok, découvrir. Esquimau. D'accord. Réfléchis bien, ma Réfléchis bien. Bon, cousin, regarde qui. Tout le monde. Pour continuer notre causerie, notre réflexion. Oui. C'est très important. Oui. Maman! C'est bon. Là voilà. On a moi aussi, cousin. Mais c'est moi qui n'ai commencé. C'est pas croyable. C'est qui? Tiens. Bonjour. Tu m'as manqué. Oh là là. Papa, Pandawa. C'est qui? Openan. C'est mec. Deni. Il faut savoir. Bon, oui. Oh, ma chérie. Tu n'as pas changé. Mais c'est qui dit moi? Oyo. C'est le qui Oyo, ça dit Mai. Petit homme, ça, Maï. Ye ndoko tozalaki na bango kuna akufeli bapara nyonso tozalaki na bango pembeni na bapapa motango mobulu wana ezoya biso nyonso tozokende lokola ye alingaki nga mingi tozokimakima na ye bapara na ye nyonso badoko famille ne mobimba nyonso décimé babomi bango donc atikali kaka ndenge ozomona ye wana amoni bongo sikoyo révolte wana etindi ye kaka akota na mai yango bato bazokombatre. Oui, en tout cas décidé kaka lobi maman ndenge ozokende na okende kotika yo te pa papa so na tiki yo na zongi konga na ya combattre pour na mboka yango. Il faut les remercier, s'en féliciter. Accenti, hein? Sisi yangu ilikuwa mama afike Kinshasa, kama alishafika niko na rudi. C'est ça. C'est très bien. Et les enfants? Les partis? Viens, mamie. Comment les nains? Maman est là. Comment là hier? Comment le Dina. Maman, oui. Maman, bon, vous l'avez zappé. Ah, maman, tu sais que c'est votre plus gros bandit. Maman, oh, moi, où ça? C'est un combattant. C'est un combattant. Oh, mama, mbambi yote. Mini gonjo mai à 100%. Niko na kisilani kabisa. Maman, il vous coule le boule de makati. Bon, le bangote parce que si vous avez besoin de la camona na moni kuna en tout cas kosimate. Moi ya mona yo bango kaka le kaka tokomi tango bayaki kozwa bango par force wana na baagresser wana bakende na nino na bitumba kuna totikali kokutana lisusu te ngula moko yango wana atindaki bato lere bato agence bazoya kocontacte nga nasali note natindi pour que ye aya korejoindre nga toya me namoni sikoyo bayika mbala kaka balobi te mama lokola yo ozali kaka sur place tokende
bongo ye to tera okipe makambo. Non, maman beaucoup tellement na mola ite tina ndongo yebo beaucoup tellement mola ite. Te tisi ko to kutani te me na yebi ka. Tala mulele soki mai nani yo nani yo papa. Pardon, o mona mola ite, o mona mola ite. Ils ont tout bombardé. Na mola ite a bombardé. Ils ont démonté nos usines pour les amener chez eux. Ils ont tué mon père, ma mère. Tala mon père, soki nani mulele mai na otu na mola ite. Balifanya nini? Kwedi bo pe kutai so kwa bali Sina ko mama. ya ko kalisa bapara na Sina ye. tout. Ako banda ko lela lela. Laisse tomber, ça va aller. Balifanya nini? Jua nini? Calme-toi, calme-toi. Ah, libanyanga la kata. Batakimbia. On va les combattre, on va les... Batakimbia. Yiko Kongo yetu. Batakimbia. Ça va. Oh, Mungu wangu. Maman, oui, puis pour le maman, mola ite na 2 semaines ndenge zana mola ite. Sois calme, ça va. Papa. Mola ite na 2 semaines apamba maman. Donc 2 semaines soka mola ite na yebi te to kotala sikoyo ndenge nini. Il faut qu'il ne Boston te maman. Balogo yangu C'est déjà comme ça. Shangazi yangu. Shangazi. Soko azokamisa bapara na ye alelaka mingi. On le met Okoliko, c'est fini, hein? Oui. Est-ce que je peux me laver? Oui, il y a la surface au chocolat. Au chocolat, il y a la. Au moins, il y a la moula, il y a la moula. Il y a papa produit. À la moula, il y a au moins il moula. On le verra moula, il faut que c'est un autre. Il faut la moula. On parle d'autre chose, hein. Mais elle peut penser qu'à son moulay, Oui, c'est mais... tout, non? C'est tout. Attends, mon ananas. Intérêt. Bon. Hé, cousin. Cousin. Oui, cousin, tu es toujours là. Natiki bino nano, hein? Ok. Ça bango kuna na ye. Bon, so na pemi bongo ba ya to solo la Tu fais un crochet chez les parents. Oui, Ses parents. je les avertis. Ok. Toi, tu tâtes un peu le pouls et la température et à... Moi, c'est nerveux. Je te laisse tranquille. Ma fraîcheur. Ah, c'est bien. À tout moment. Oh, ici, vous dites. Raconte un peu. Dis-nous quoi. makambo eza mingi. Mais heureusement, tu as bien gardé tes lunettes, hein? Lunette oyo nazali kogarde yango kaka ngai kutu kobima na bimelaki kuna kokoya kondima teke ezanga Mais c'est ça. kaka lelo tozokende boti tokomi bazolakisa biso na bato wana bazali kogide biso nde naye koluka moye na sukola na pema biloko mosusu kaka bato agence bato basombeli ngai bilamba nyonso nakeleki nango oyo elamboka bato agence basombi batokiseli nga bapeseli eloko te eloko nango korasire yo kaka ke natiki baparent baza na bango Baza bien, hein? mais en tout cas Moulaï, vraiment, tu n'as aucune information de Moulaï. te ye nde nakomi mokanda ndenge na explike bana bakende koyebisa ye mpo aya tozonga mais na ndenge sikoyo moto akendeki nano azongelaki ngai te ngai bayi kozwa bon natikeli bango baresponsabilité nyonso nalobi soki ngai na ye awa tokozala na bango en contact pour ke Bata agence, tu es en contact quand même pour... kasi oyo awa ye ozalaki kozwa bainformation ndenge ozalaki kozwela wana ndenge sikoyo bango nakosa décrit Moulaï pour la ndaï bien. napesi bango na mafoto moko boye tozalaki biso nyonso ensemble atikeli bango Pourquoi ça le sucre? na nzela kaka place tozoya mboka mo bamboka ngo esiki ngai nayebi ata yango nakei komema bamboka mosusu oyo ngai nayebi na ngai te natuna o tokende kaka tozokende kaka tise nakoti bwato seka te koyeki ozomona ngai boye do nakoti bwato bakangi ngai nasimba wapi bakangi ngai na kokoliko kutu moto oyo ozomona asimbi ngai bananaka ngai kamisu boye tozokende ngai abi awa soki kaka ebebeli biso na Raconte un peu. Regarde-moi un peu dans les yeux, ma chérie. Ça va? Alors que je te parle sérieusement. Tu as un problème?
Mais tout le monde soit, tout ça, je me tout ça, je me Il y a la chambre, bon, tout ça. Ok, d'accord, viens. Eh, donc ça n'allait pas encore. Tout est quand vous faites le Lukana mwa ngulu wana. Ngulu? Nakungwa. Après 2 semaines, tu vas qu'il y a 3e, 4e semaine, il va faire la dalle partie. 5e semaine, il dit ça, ça va, mais c'est singa. Ah bah, vous avez pas l'intérêt. Il faut les mettre. Il faut jouer comme ça. Là, on peut venir en balai. Il va couvrir. Il va dire, regarde, mais. Ah, oh, il faut ma cam tu sola que nayo. A changer. Oh, nayo sa kiwa. Ah? A changer vite. Kasi pona makamnga munayo sa kiwa. Pona nga. Pona nga. Pona ya mula ye ndimi la ke su je net ok ne Boston. Pourquoi ne papa tili ki yo lingi ba l'intérêt. So ngiza ko nga nayo sa kiwa te. Ka. Ozoni pona malaika ga. Kende Boston. Kende oltiki Genève. Il m'a fait venir. Revenir. Nina. Maman aïe. Maman aïe. Ah bon, ça y a pas. Aïe, on moule, aïe. Non, 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 non. Wazo yamba mama ye una prokteri. Mungu zoe mama ya yeto yamba ngapo ina tayo. Mbona kana konta mama ye? Ule mama kamba betiste. Bisa oke wende, toke ne wende. Mama bito ya mbele kulu na fumbo. Ata bwana. Na shamba au sola papa eh. Papa pe. Tika na bato na mama na protestila nan. Toke wende. Bo. Masa si vaya tu na mai ona. Papa est là. Yamo eh. Papa est là. Ça va. Papa va où? Vous savez que maman est déjà là? Mon eh. Maman. Maman ça y est déjà. Une bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce que tu voulais? Aïe, ma tara papa tu attends on a retard, maman ça y est déjà. Si tu y es. Ah bon, tu voulais ça va dire petit. Si tu vas moulay. Ah ben. Il est revenu. Une très bonne nouvelle. Je vais vous annoncer ça tout de suite. Oui, il me dit que Boston. Attendez le cousin. Cousin. Ça va. Très bonne nouvelle. Maman. N'importe. À la radio et à la télé. Maman. Parce qu'on annonçait au commis. Hein? Membre à CPP, la carte de débat national. Wow! La carte de débat national. Qu'est-ce qu'il faut te fêter encore? Oui, nous devons fêter ça. Hein, cousin? Quelle mine tu fais là? Bon. Mais il y a des bonnes nouvelles au commis. C'est quoi? Yama, c'est stocké ou Enze? Je te prépare. Mais cousin, dites-moi quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe? Cousin, dites-moi quelque chose. Ne restez pas comme ça. On a abusé de Bolingo. Et par 25 personnes. 10 Rwandais, 10 Ougandais et 5 Burundais. Et tu connais la réputation de ces gens en matière de l'hygiène sexuelle. Des sidéens à outrance. Mais pourquoi ça ne peut arriver qu'à elle? Pourquoi? Mais cousin, qu'est-ce que je fais pour que cela m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ces gens-là ont agi de cette façon? Qu'est-ce que ma femme leur a fait?
Oui. Rentrez. C'est pas croyable. Bonjour. Bonjour, Jean. Oui. Voilà un petit front. Tout ça ensemble, non, là. Ah, ça devient plus intéressant. Froni. Froni. Tu viens à front et à fac. Ah bon. C'est un photo moi et famille. Hein, papa? Oui. Ah, voilà. Oui. Oui, c'est là. Oui. Avec sa À Canary Nango, hein. Il est parti avec cette photo. Oui, papa. Oui, parle un peu. Oui, ndenge mutigi. Boyenza mote. Ti. Bolingo. Bolingo. Oui. Viens un peu ya. Combattant ou autre ya. Nous voilà. Tazaki na mulai. Oui, oui. Aïe, Ti, il a été. atini note. ozwaki ya bozwi lettre na tindaki ya Lettre. Biso place ozwaki moyen lettre parvenir kuna zaida. Jambo bwana. Jean Boscar. Bon, tozalaki recruté ensemble na molai. Barecruté biso mpo baarmée ya baagresseur wana. Ah, donc il y a qu'un agresseur. Oui. Or, bakanga biso par force biso ozalaki na étude bakoti mamo bakangi biso mwana moke mokolo mpaka bazokanga ata batata mibima bazokanga bazokotisa bango na armée na bango par force. Armée na bango mpesa nango monene te par manque ya Bateau, combattant éventuellement. pourquoi bazalaki Kokanga bino na makasi. par force, oui. Bakangi biso, il a fallu maintenant même sur la formation. Ici, la formation, on a tout ça là 2 jours. Parce que la sepso, n'engeni ni kobeta masasi. C'est tout. Oui. Kobeta kama masasi puis kobima, ok na front. Oh! Après combien de temps? Après 2 jours. Bon Dieu. Ouf. Oui. Donc la formation, on va y dans mon laï. Oui, tout ça qui va gêner belé. Va gêner belé dans la formation. Et puis, tant tout ça qui dans la carte de formation, on est ici, bakanga biso par force. Toyokanaki tosala clic na biso une fois tozali na front tokima na biso nde toyokanaki et formation esili tobimi bakomi kopesa motu na motu arme ozwi arme ok front ozwi arme ok front ezalaki tour bapesi oyo akei bapesi oyo akei ekomi na tour ya molai apesi ye arme akimi molai aboyi yo abangaka abangaka ne munduki tezalaki kobanga te alemba ezalaki kobanga te bo molai eloko asalaki aboyaki kokombattre contre bandeko na ye. Ah, c'est fait congolais. Oui, parce que c'est un Mais nationaliste. justement, vous avez un côté agresseur. Vous pouvez utiliser bon. Bisous, vous êtes dans la ligne d'attaque. Il y a un agresseur. Donc, bango batali boso. Bango Agresseur, bazana sima. Bakotine liboso bino ba congolais. Pomo bone na bandeko na bino. Balele bakosisa bino bazana arranger liboso. Bango ba yego lega ba zimbo ka tel. eza nde ndenge wana wana paye par kokolinga te. Oui, combattre contre ses frères, lui, c'était patriotique. L'esprit patriotique. Oui. Par après, biso tozwi ba arme tokoti na kati ya bataille, la champ de bataille. Bapesi biso bakomanda mo mibale barwandais mo bamilai makasi eza te. Oh. Toke na bango na front neti wango ozali tosala déjà clic na biso toyokani nde tokimela. Après na mwa mouvement moko boye tozwi komanda mo na mouvement alingani alingi beti arme awa aza te kangi mosusu beti aza te Vous éliminez parfait. Vous éliminez bango. Ça c'est magnifique. Après toyokende na côté ya fac. Tant tokomi na fac tokote na commandant moko boye un certain commandant Seleman. Vous êtes rendu là-bas quoi? Oui, oui. Pas commandant, non, commandant Seleman, je crois. Oui. Je ne sais pas naïe.
Tu sais, le roi prisonnier de guerre. Parce qu'on ne pouvait pas faire cela. Absolument. À Zubiso, nakati ya embuscade wana, tu es kozwa mwakame belé, nga bakati nga likolo bakwande wana, bazoki singawa, osinya ba Rwandais, oza pona ba Ugandais, bango basala nga boye, oya ba Burundi. Ah, basali biso ndenge wana. Voilà, tango bozaki na bango. Oui, bien sûr. Et puis, tant comme dans le cas fac, allez, biso ni tozaki ba blessé, batindi biso kotoyo, toya kozwa des soins médicaux. Il y a un peu de temps qui n'a pas eu Sikamoko. Donc, dans tout ça, on l'a dit qu'on n'a pas de bon. Tant que Sikamoko, ça y est, tout ça, solo là, tout ça, ma sola famille, non, famille, n'a pas tout ça, boy, qui n'a pas boy. Bon, tu connais que pas comme qui n'est bosso, aya, famille, monsieur Ambaninga, monsieur. Qui pour la mine, pour la mine, moi, nous avons ma communauté. Est-ce qu'elle a qui n'a pas Il y a une de la qui s'engage. C'est-à-dire que tango ba aboya qui cause arme. Oui, ah oui, c'est vrai. Abo cause arme. Allez, commandant on a bengi pelto moko exécution. Pelto hein? Exécution bazui molai. Ba bengani. Le pas ça fait. Ça nini? Hein? Nini yango kasi nini yo? Lobi likama. Après va exécuter ba. Non, lobi likama mabete, obani koleni. Est-ce que lobi likama mabete pas comprendre, on l'a exécuté, ça veut dire babomiye. Derrière. La pauvre femme. Fille de l'aide. Mais pourquoi ça? Pourquoi tout ça vraiment? Pourquoi ça ne peut arriver qu'à moi, ma femme et puis mon fils? Doudou, qu'est-ce que je fais au monde? Qu'est-ce que je fais à ces gens-là pour que Papa, secoue-moi. C'est pourquoi on a marqué Moussapinaï pour l'accès. Quoi c'est? Des criminels, hein? Des criminels. Ce que vous dites est efficace. Ah, ce que vous dites est efficace. Aïe, aïe, aïe. Ah, Bakati, on a fait. Ça vous savez, mon aïe. Ah, nasali nini? Kwani nasali nini na mukili oyo? Baba watiranga taye mobimba te namona taye ndenge azalaki. Make okatakata ye boye asali bango nini? Mwana ngai olie namona ata place okufe nakunda tayo. Sikoyo bakatikati boye mpo nasala nini na mosapi oyo? C'est le fils aîné, papa Koudi. Fier. Bina moliko kufa te. Ole bina ba likolo ba tobanda kifi. Biso ba petit maintenant to kufa ba sikoyo. On dit souvent que banande
vie de demain. Mais pour... Et donc, on a dit que non, mais ma parole, comme le éternel, et puis on va couper, maintenant, donc comme génération, on va se sacrifier pour la suite. Pour la suite, mon laïté. Guerre, vous avez dit que ça, vous avez sa guerre. Et maintenant, vous avez la place, vous avez petit, maintenant, responsabilité. Génération, il y a ce que vous faites. Vous avez nous combattre maintenant. Tous maintenant, guerre, comme la mabouk, on a vu ça. Vous avez parabotika, ma botika, beaucoup qui se l'ont monté. Mais nous avons vengé mon laï. Nous avons vengé mon laï, parce que mon laï a salini. Et là, on y a sali. Nous, il y a nani à zui. Bon, il y a nani à zui. À zui, moi, si, il y a nani. Mon laï a salini. Ma bénino, il y a sali, mon kilo. Ma béni a sali. À qui on l'a kabako. Et bah, bon, mon laï. Na ba nyama pamba pamboy. Mais nous avons des fronts. Papa, nous avons vengé mon laï. Je te bénis. Voici un homme et un homme de bravoure. Oui. Il faut affronter, à défendre le Mboraï. Ça, je t'encourage, mon fils. Oui. Tu es béni par tes parents. Tu es béni. Vas-y, venge Molaï. Venge-nous. Venge-le. Et venge-nous. Oui. Je suis de votre avis, mon frère. Nous devons les venger. C'est le sang congolais. Il doit quitter le sol de nos ancêtres. Rentrons au front. Rentrons. Vous avez ma bénédiction. Pour les opprimés, la révolution.